Oui, bien Avril. Avril. Bien. Abeta wapi. Na place abeta te. Oui, bien Avril, oui place abeta te. Ayo kaka kombo wana musu boke studio ndia yo mutu mo azala kya soki nani mais na place abeta te. Bonjour, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes sur 3W, Congo Suisse TV. Aujourd'hui, moi, votre servante Gaëlle Missi, comme toujours, je dis toujours merci à mon boss, Maître John. Je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Comme toujours, j'ai un invité où vous allez le découvrir. Sans plus tarder, un caméraman Kozwelangai, invité Nangai, bonjour. Bonjour, Grachou, bonjour. Boni. Ouais, très bien. Nangola Nzambe ça. Boni, où tu appelles? Ouais, non, tu n'as pas parlé. Moi, c'est Ada Tempo. Moi, je suis Pomba Nias. Drummer, l'équipe a Drummer en Nios au Congo na beauté. C'est moi, quoi. Donc, yo l'équipe a Drummer en Nios au Congo na beauté. L'équipe a Pomba, président de l'Angam Taïb Sanga Bongo. Non, yo a les plus beaux Drummer ya Congo. On y a encore le barama Kambabon. Bon, on a évité question les zones la mine ngati pour y a le ben nga qui ngana les plus beaux drummers au Congo. Yonde makam. Moi les zones là ngait. Merci beaucoup. Grâce Matelo na Simaya caméra, Milice de Londres, ma copine chérie Milice de Londres, Milice de Londres. Merci beaucoup. Sans plus tarder, ça biso au Tawapi. Bon, on a mon parcours, na utayi na palais, tu as travaillé na palais, na ndenga musique à quartier, après quartier, na rokende collège de nobles, il y avait na biso Sonia Chio Mopé à son âme. Tu as na maman présidente na biso Lola Kadogo à Koufa. Et puis na ba vu na biso papa Lobanjo na solo, ba vu na biso plafond, tu vas au travail na collège, après collège, na rokende et pas vu na biso d'Akumuda avant vers comme frère Christian na PC Mbote na utaro kende pas frère Christian donc là vient comme frère et puis c'est que tout location nzela mususu na ko zonga na collège en nga mbutu appui na ko kota ce pas pour maniens siko 5 ans déjà pas pour maniens et puis ça biso na collège de noble ça là combien des années t'es na collège na umilate collège elle juste un passage une année et quelques mois mais na oka sango ftonye tu ma bengala ka prise atira le bv ku ta sepela nga azu misieni mo ba mukie ya sika sirana mikolo balen orchestre belé ngasko mo mukie en plus na moi beauté là qui donc ando sepela nga mo makasi donc yo ku fela la beauté lo ka pombe ça le boza beauté donc beauté nora tout ça ndeni bat beauté la biso pe ba on peut ba juger ya mo azolo ba mabe o tozolo ba bien sur azo ko sa ba mo ba otala tala to na Congo Suisse aba ku ka lokutate Yebisa biso na collège des nobles au beta. Ouais na beta remix à Sambara o bat bayoka remix à Sambara ngam na beta Sambara liboso te mais remix. Ouais c'est moi. Et bongo e pas d'Akumuda. Te kuna na beta te kuna ngana yo kota et salata un mois ndambo via comme mes frères. Abenga ba misenyo so réunion na palais o non walinga landanga na nzela nzambe alandinga walinga tikali na musique na bino yo atikali. Donc, et bon, yo pourquoi Paul Andevie? Tengai naza bon, wali za maman nzambe, nzambe so lobi na minute to beta musique o wana to beta mais to beta no o po nzambe pa lingi to beta no o. Po nyoso ya maman nzambe. Sambela wapi? Na chrétien. Na mwana pasteur, papa na pasteur. Na sambi na église na biso mo. Mwana pasteur Adam mwana pasteur sikoyo pona nino ke beta na église a papa te yo poni kaka banzela o ba pasteur baboyaka mais na beta na église monde ni naza ozandi nini ni teinture ni babiloka matoi no teinture nde bakamba biloka mabe na mutu te biloka mabete na église nde basoza na ba teinture bongo mo beta ezara te ba interdisera ba tout bongo nditi moni ngani naza boye ba changa na beta na ngalaise na beta déjà Yonde ngozana mwana pasteur ake pa pomba de plique papa lo barani
Bon papa ebi ki na sa la chemin na sa carrière na nga po na banda muke na banda kobeta drum bambunda mto alaksanga te. Donc ezelo mo boine na botama nango. Na botama nango ma ndo beta na église na no mwana muke de na ba 7 ans 8 ans na beta de mbunda na église. Adam ce chose à qui cité. Te kisi ebi ma mwana nga na kotinda nganga te. Santé. Oh la vérité vraiment dans Congo Suisse mo mezo tala Adam Dazabwe ayebi kisite. Bete pomba simbiso ya tata mwa ya kolati na liboko na pomba simbiso yango te. Na vena nga mo bo na Belgique pati bilé les facteurs belges. Vena ebsa nga petit na ngai musalo sala travail kisi wana ba kisi bien eza travail vrai kisi eza travail kaka okoma onzamba linyo koma. Merci beaucoup, Maître John. Motema Mama Micheline, place aux Ali Bambo Tenayo, Babi Azeno Bambo Tenayo, Chic Mon TV président, Bambo Tenayo, place aux Ali. Yep, c'est idole na biso idole na yo zalakinan. Bon, ngai mutape sanga goût ma sentiment ya obeta dro meza vina biso awilo longomba. Ponika awilo. Parce que as un vrai artiste. Mon artiste okoti ke loko moko ko se limité te. Pour arrêter la limite te comprendre arrêter la limite te so vient biso na ulo longomba sala ba bilo mo boy abeti drum danger na viva en plus à longwe avec sa carrière na mo solo donc chanteur animateur sous danger donc on a mona so muto leki azate pour so ba musicien nyo somta leki ulo longomba azate na ba drummer nyo sa wi mo izala Congo drummer leki ulo longomba te wa mongi leki via ulo aya loba aya na Congo susa loba muto leki via ulo longomba te azate va beta musique ya solo tara ba série wana ba viva ba beta ba musique tina ba Japon ba Afrique Caraïbe kuna en plus va tiki ako musuko yemba yembi na mokili o ba yo kakae pe na minute za parmi ba star à Congo via ulo longomba donc taleki azate Adams Nezana Andimi na awilo longomba Adams est-ce yebi que champion o azaya quartier latin o azala ki ya quartier latin azande chef na bino ya ba drummer o aleki bino nyonso champion. TV va beta bien, va ça la belé, va ça les belé, vient biso champion en tout cas, ba respect belé. Na lobiobi ke aleki bino nyonso na to teno nga teno champion no ya pamba aleki bino nyonso ebi. Est-ce que champion legi via ou le longomba? Mais la musique ndenge za bonnet na badrummer vraiment o nga na mona mutasala musala ya mingi bazé belé na okende moko donc na bandi no na champion est-ce que vous reconnaître que champion za na champion na bino nyonso en tout cas vient na biso champion esthétique Toumi bambote belé grand drummer to qu'est-ce qu'on a papi kakol donc oyebi pe papi kakol ne makambo c'est bon ya machine vient na biso ya wenge yem to akata ba leader na biso ba pomba nyans en tout cas bambote belé to équipe formidable tokos. Toke sikoyo toloba. Merci beaucoup Maître John place aux alliés merci d'opportunité. Oyebi Evril bien abeta wapi na place abeta te oyebi Evril oyebi place abeta te ayo kaka kombo wana musu boke studio ndia yo mutu mo azala kia soki nani mais na place abeta te yebi sabiso no na 2019 oyo hein drummer ni vraiment yo moko non au sentir vraiment que drummer a beti makambo bon en 2019 ouais non ngamoko Adam tolo ba vérité pongane na zab zela nanu pongane na zaboye nazo ya yo vraiment na yo kate ya yo vraiment na yo kité ya ndongo biyo moko na makambo yo kanga na loba na 2019 drummer a beti ko lekanga azate po batu ba confirmer yango soko ka nzembo na biso za mikolo na marché palala yoka yango yoka nzembo wana yoka ba drum eza na kati wana comprendre que mutu aleki ngati tu siko azate mutu alenga no siko azate donc générique na bilonine o vous me beta palala wana kandolobi te bon omoni musique eza générique ti en tout cas musique ngana tena nazo tena na ndenge ya générique nde o eningi simnete oyoka ya mado ko omoni ko beta bien na ko sala succès za des choses pour exemple l'homme chose alongo pata mais ça le succès na tuno oyoka ya mado oyoka no ya mado oyoka banzemo mozo beta mikolo ya bakulu na boye chama kelele na babara boye banzemo mozo beta mikolo eza en sens te mezo beta bat boyoka Adam nazo tuna oyoka ya mado grave ouais
nayoka oka drum ebeta wana ah bon nayebi te ngai wana nga écrit wana ya Mado te ça succès général ba générique ya Mado qui vraiment ya Mado ça va donc ya Mado donc yo ndongo zana muta betango vraiment yo ebiete nayebi te nga za orchestre na te no e bonde nayebi on te ya za ko informer wi ke muta beta ya Mado aleki te aleki nga te abeta na ndenge nga abeta na ndenge nga aleki nga te so elo ko pe oyo betanga na yeba na yebi yango pete yango na ta bilo rebelle nga na beta no so faut yo kande musique na biso pour comprendre bilo ni biso de travailler comprendre peut-être homme so zui no temps yo musique na biso te pour comprendre so yo album na biso le bosso ouverture comprendre ba générique ni na quatre to travailler comprendre oyo kanga sous na stabilité pour stabilité album na biso zo ya place pour comprendre siko yo ne niveau et bisa biso na ba drummer vraiment monique boyo kanaka très bien na ba drummer mo so ba bengi ba bi ke Adams faut boza na drummer ou pour na drummer ni mutunanga Frank Kapaya et to travailler to logane na parler Frank Kapaya abete pas vu na biso fali poupa Frank Kapaya ça va Arnold Maduma Tokos nani sus liebo mutunanga liebo ya Bill Clinton kitoko nani sus ebo drummer Robin Mundi botange pardon chika makambo ana graph na tuni eza question ngande mnazo tuna question ebi kombo na ebi drummer ngala tuni okana na ebi sio kaka ebongo drummer ya Robino nga drummer neti donc banze mone pa beto zo yokango na yebi ete scoop no loba comme mutu na yebi te ndeni tsana nuboye moyoka iloko wana na tsana nuboye vraiment yoka drummer ndenga beta dam sintima pe batu ko papa ozana no boya te no ndima na ndimi ba Frank Kapaya ba beta mabe tom su ba biloko loba na ba Frank ba beta ngo Adam Dazana aboyi na ye ba drummer nyo salobi yende makambo bon Congo Swiss TV bino boye ba soki yende makam parce que kalami peut album pe ya déplique ezobi matoroyoka pe soki Adam abeti pe soki eloko nini oyo azokumisa toroyoka. Merci beaucoup Dade Adjevi, merci Babi Azeno Fiston Bombole millionnaire, merci beaucoup. Toko ba biso so nani za formateur na yo na makambi ya drum. Ngam talaksa drum ala te. Yo ndongo za be mutalaksa drum azate. Tuka maître moto yo le kana TV lo baki o mwana ndi bo monyi bo ngam na lakisi azate. Ngana yekola ngo do na bota mana ngo. Na biso na bando beto na 6 ans 7 ans. Moi ba age nga bando beta de mbunda. Ba 6 ans na 7 ans na église na beta rambunda so na yete dimanche wana o mona mange ba frère jour wana louange za mo malili. Comprendre donc na ba age wana de na bande de obeta. Donc bat ba marambo ba vina nga bienvenue kumbulu sala vina Luanda Paris, vient de l'église azate wa très fort. Ngamona confirmé petit nous a très fort vient nga bienvenue Kombolo sala. Vous a mystique quoi. Vient nga ebi. Est-ce que ebi kena selemba on deba dormir à makasi ba bima kuna? Pardon na ebi nangati. Yo ba dormir à makasi on nga na biso ba bima bazo bima na selemba yo yebi bango. Disko bimela wapi? Nga mona limité. Nga mona limité na selemba on na connaissance na selemba oti. Merci beaucoup, merci. Grâce Matelo Nassima caméra, merci maman Annie, notre superviseur, merci beaucoup. Merci Milice de Londres, ma copine. Et puis ça biso siko album o boza nango sur le marché. O boza nango na studio, comment nango? Stabilité donc ba tout botal biso na Congo Suisse lelo. Oui ba ke déplique pour manies na groupe Nies musique tout en studio comme dans Souka. Dans studio comme vraiment dans Souka, tout comme dans point déjà tout chité. Donc tout ça on a dit le 8 mars sauf imprévu le 8 mars 2020 album mais dans le marché. Bon la bonne musique, ba mélodie et solo. Bino mo boyebi pomba niest. Et après ça relengi na chant. Donc album ezoya avec force, toujours travail vraiment dur donc maramba bien zali. Exceptionnel générique bobeti na 4 comme bolon. Générique mo to beti wana comme mon za fanfare. On a ni ka fanfare. Pour crimo eza na fanfare bat bobi na fanfare. Pour bat beb se bato bo kaso na siffler, est-ce que na siffler bat bobi na siffler za pour na roulage, siffler za pour na arbitre. Vous comprenez? Yo saka na siffler pri siffler za pour na arbitre, siffler za pour na roulage. Yo zo boya pri on za pour na arbitre na roulage. Bosko lemba.
moi so lembi makambo baby ntaka ndoza we so lembi le boulot bana ba petit ba dameni ko lemba mabe jamais ko boko tinda ba lemba faut tinda mutu aza atelema luka aza na force ko tinda mutu lemba te yo so tindi mutu lemba bomi obomi mutu jamais ko tinda mutu lemba ba tutu botala biso bo lemba te na musala nyonso so ba tindi lemba boya o tinda ba lemba ba so ba lembi même makambo baby. C'est ça la style nini. Na beta musique nyonso. Na ndo travers kuna ba vena ngamo na ngiringira ba to rasta, to beta reggae. Et to beta ba concert belé donc tout ça la musique nyonso. So ba tele reggae o beta très bien. Oh, to beta nyonso, to beta tout. Na beta lu ba mo boy na ba studio, to na bango avant-hier. Na to beta la bango ba nzemo la bango mo ya jazz. Mi balé. Obi pomba ni ça si là. Pour moi ça trop jeune ba flair do bato ba zoya lelo bato ba yopesa makambo na mboka bangwana bato photo chano espoir po ba mikolo msusu nzela ba okende na mai menga na yoka wera so na benga na pomba jamais Venchoni ndaza na koko na biso na PC mbote aza aoyemba pina kati album na biso ana featuring na pomba nyas donc ba biloko wana eza ba leçon di mambo balabala mambo balabala Tantôt ba wera so na benga na pomba te jamais ata moko mo surtout ni Venchoni na boya abenga na pomba mtu ayemba bongo na wenyo na okala makambo ayemba te yo ndi mtu oloba kaka na yoka makambo ayemba te wanko na biso mamba solo te boma nyasa yemba bat bayoka ngo bat ba consommer na mincho palala ba la bonne musique est bonne la musique a bien été celle succès palala wana na monde bolandika siffler ba ya abeti la bête qui siffle bino botie palala donc bozo landaka maestro te yete biso landa yete muninga te siffler bino botie palala donc bino botie za fanfare te biso générique na biso mo za na ebima na stabilité comme on fanfare to ebise batuke bango babike na siffler on comprend pour siffler ça pour na ba roulage siffler ça pour na ba arbitre na ba stade pour na musique ezala fanfare vous comprenez la musique ezala fanfare la musique elle a siffler te musique elle a fanfare do ba robina na fanfare ne makambo. Est-ce que drummer a eu ça la paix groupe? Oui, on a un peu ce exemple vu na biso le longomba. Le peuple ma coquet pesa me ko ça la paix groupe. Mais oui, na rosa flatter tena lo ba leader na na ko tika na ko kanga no tina ko kufa te. Peut-être peu côté musu pour le ba na biso santa tomoto mbele. Ti waniza ba flatterie bat basala bat balo santa tomoto mbele basuka. Le pe makambo eko beba nango olongwe pe papombani. Oui. Parce que bo signer pe contrat. En tout cas la musique congolaise contraire à la terre muto ko sauter. Si muto biso ke ba contrat signer ba contrat na musique congolaise o kosa. Bana ba mensonge. Nga ko ya atina bando kosa batute. Musique congolaise contraire à la raté, salaire et à la raté. Tu vivras sur bo beti concert bo lié ndenge ra to ranto na ba vina biso ba soutenir biso ba. Mais pas mon pas ezali. Nini? Contrat ezali. Te ala te oza contraire na ngoti benga mission a confier en contraire aussi à l'action non na ebi pas musicien presque belé contraire ezali salaire donc pas la bino nde pas pombande a boyande contrat boya salaire na makambo wana te mambo TV bazwaka loko te salaire ezate contrat ezate na contrat au signer contrat bi oui na signer contrat 6 mois sur 6 mois c'est to casser contrat ba renouveler telo obina benga musicien kofi wana poanya que oyo yebi amoni ka na contrat oyebi sa yo la contrat ponga le na contrat à la te. Merci beaucoup, merci Joyce, merci beaucoup hein, coach. Merci beaucoup na sima caméra kandenge masoli za la élève na biso Ozemido. Mes salutations à toi. Yebisa biso Pomba déplique. Na tuna de ça combien d'années? 5 ans. Na 5 ans on a ba difficulté ni au rencontre kuna. Ya makasi. Ba difficulté à blague terre to bandai groupe wana en tout cas ça allait faciliter quoi. Il allait faciliter, fallait vraiment ko chama esprit. C'est un to esprit to chagi esprit to bosser to bimser premier album malgré tout promotion et Simbara vraiment été na premier album na biso
mais bayoka musique bayoka ba renard ba hymne national que c'est la bonne musique comprendre promotion de tout ça là genre mais deuxième album au stabilité en tout cas muto le raté tokoyoka na biso ngo pomona pe mutu pa leki mutu pe fuma leki ndela kasikati me mutu aleki ngo bino bakumisa arabe mutu le raté po ebele ba ocho sa de ba 33 nzembo na mai awa Nyangwa sali 33 nzembo na mai. Raté so zalera pomani. Adam diebisa biso nangwa sali 33 nzembo na mai. Bima ba 33 nzembo ekwe na mai. Ekwe na mai. Mais yokani makasi bande bino ndebo yoki ngote me yokani. Te jamais. Jamais. Ba 33 nzembo dindi na mai ebele ba lobela ngote so zalera pomani so déplique yo nini ba 33 nzembo choleka. Ba bien ngote. O comme forcer promotion makasi mais aussi mbate. Et puis ça biso ba bon souvenir na groupe ya déplique. Ba bon souvenir ça ba voyage tout ça là. Ba Angola, ba Bandundu, ba Matadi, peu à part Angola ba voyage international en tout cas tout ça le nonté. Ça rosa lokuta, tout c'est la stabilité bimapo première nous les tobé la stabilité sortie officielle tout ça là on a Gabon. On les a déjà cadeau signé le Mons Merlet Tangigora meilleur joueur gabonais. Wazarana biso donc cadeau na yango na pesa pomba nias RK album et bima sortie officielle tout ça on a Gabon. OK, pesa bambote na yo pesa na numéro na yo Congo Suisse bazar otala yo. Ouais, na pesa bambote na ngepa ya vient na parti bilé les facteurs belges via zolo on a via ma colocalité et puis na bosante Micha Mayamba la plus belle de Belgique Micha Mayamba et puis vient na bienvenue Kumbulu Sala Venangai, en tout cas, Venanga Bambote Belé, Masalanga Daniel Wapapo, papa na Daniel, Motema et Christina, en direct des États-Unis. Idriss, le grand Canadien, Moutunanga, et puis ingénieur Merlin Villa Siro na Canada. Sans oublier Masalanga Jojonga Berdi, double Merco, fondé de Tchébino, tout base d'anga. Et puis, Nabosan, numéro Nangeza plus 243, 90 650 35 69. Plus 243 90 650 35 69 na bosante cameraman na biso ma jeune caméra grâce Matelo bambote belé et puis na yo moko merci pour l'invitation et puis ba tout bazui occasion Rolanda biso boye ba album stabilité ezoya na 2020 avec Poma Niens Pomba déplique moto na ngenge donc boza vraiment boza assurer que la bonne musique ezoya parce que ba mélodie eza na kati na bi ke bolinga ngo osepela nango na pesi biro na biso dadi RBG de Kochu de Gilit Kangoli Kesha Bilele bino tout borasima mokonzi j'irai c'est salé miso play et puis batu tout balandi biso na émission lelo en tout cas bambote na bino sika botali biso la poupée Barbie moi c'est Pembe poupée Barbie mi ange mi poupée et puis Manuela Fonso la plus belle de Paris. Merci beaucoup. Florence Simao, merci. Babi Azeno, milice de Londres, ma copine. Fallon Dago Ando, ma copine. Merci beaucoup. Nabino Nyoso Bozo Kili Baku Malamu ya Kolanda émission Oyo. Nalembela Kibino Adams. Adams nani? Ada Tempo ya Mboka. Ada Tempo ya Mboka. Merci Maître John Motema ya Mama Micheline. Merci Florence Simao yo talaka yo fiston Mbombo le millionnaire. Gachu yo merci beaucoup. À la prochaine numéro.